congofrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. Congofrance.com. Site ya solo masolo ya danger. Masolo ya kitoko. Congofrance.com. Nous sommes Campus de la Santé, qui est une ONG de droits congolais qui travaille dans le domaine de la santé. Et il a à son sein trois programmes principaux. Il y a la couverture santé, il y a la formation continue et il y a aussi l'économie autour de la santé. Et à ce qui concerne la couverture santé, nous avons pensé à mettre sur pied des sites de soins de santé au niveau de la communauté. Là, c'est pour faire la couverture santé. Et là, nous demandons à notre population de venir s'inscrire à ces programmes pour avoir accès à des soins de santé de qualité. La formation continue. Et à ce qui concerne ce projet, nous avons la formation de médicaux et de paramédicaux. Là, ce sont des personnels que nous allons former, donc des personnels qui vont travailler dans notre programme. Yo poza libanda ya mboka. Oko s'abonner kaka kwa bande ko awa na Kinshasa, tindi bango kwa la soin ata na bonke. C'est bon, merci à comprendre. C'est la l'IOB où il y a la campus de la santé et nous sommes la plus soutien. Il y a des potes à nous. Nous sommes comprendre. Bonjour chers internautes et merci de la confiance que vous nous donnez à chaque fois pour suivre votre émission Congo France qui vous donne des informations sur tout genre d'actualité en RDC. Alors aujourd'hui, je profite pour dire bonjour à mon boss qui est à Lyon, Josué Didi Dipumba, et à notre manager Junior Boukson Boukassa, celui qui se trouve en ce moment en RDC. Il est en vacances, il est en congé, je le souhaite bon congé à lui. Et je profite aussi pour dire bonjour à notre cordon, Franck Dissoukat Stemai. Aujourd'hui, j'ai une invitée, une danseuse. Elle s'appelle Zena la guerrière. Bonjour. Ouais, bonjour. Bonne Zena. Ouais, ça va bien. Bonne santé. Santé Kafou. Tout va bien. C'est quoi? Moment où l'aïe autosuite temps ya koluka yo ya koluko ya monote osali moi ba ni moi belé hein on doit moi na te maman busi bitmo pas brigade sabasi. Ezani. Ezara ndesengaki hein ndesengaki Sarbati brigade aye fala ya kaka poto monana. Olongwa maison mère poani. Na longwa maison mère po simba été. Ni ne simba été. Et simba été zara le roi au foot les sika. Siko esimbité siko foot la fosani. Parce que yo kuna esimba kité pas brigade des osimba. Esimba makasi. Donc tout va bien. Tara non le tout va bien. Donc c'est que chaque fin de mois nos salaires na yo on se retrouve à non. Tout va bien. Tout va bien. La différence entre aux homonymes na maison mère n'andingo comme pas brigade différence c'est ça pour se retrouver ne loko na lingaki nini na lingé na se retrouver na se sentir vraiment que musala na sala quand on se sentir vraiment on se retrouver na musala na sala et pas wera on se retrouver souté na zwa ki temps mais la batant mon na se retrouver ki souté. Par rapport à la danseuse, je me souviens de par rapport à poste, moi, je pense que les sous bon côté, tout le monde négligé par rapport à ni. Par rapport à n'endengue na linga kina zala, na musa na sala. Je fais pas brigade. Oza chenani danseuse confirmée, oza chef y a pas danseuse, au côté pas brigade. Bon, écoute na n'endengue ni na ebi ko banana bino kala, mais esenga ni pour côté pas brigade. Pas président brigade. Pas président brigade. Na vandaki na vande na ndaku. Là na longwe wenge na vande na ndaku na sa so elorote.
kutu na baye na tiki na nga na obina na nga sute c'est moto gai que okena ipoto kin mobimande ezana yebeka ke zena na guerre akena na ipoto subitement kaka boye to mona zena na guerre abine pas sabati et comme c'est biso tant wana mulayo limwe o mwana te nazali na palais na baye vraiment na obina sute pour na se retrouver sute na lembaki na nga na baye na obina sute na vande na palais na qui vie président Sarbati a bêti générique na liboso a bêta ki wana bêta liboso itoki a bord moi bêta ki a itoki a bo na yo qui vraiment bêti vraiment bat ba bina na bito ta non gende kende pour président Sarbati banda wenge vie na nga to zala bien banda wenge za ki le seul vie o ezaki apesa nga ba conseil a respecter nga na zala na ye na kinda na palais na ye vie kaka alinga nga trop. La vérité vraiment ngandem na lukaki ngam na lukaki appuyer nga po tozaki ba danser belé balongwa wenge ba benga ga ba ya boya neti danseuse nini tangi na biso moins de combo ça moi la génération na ngai ba danser belé ba benga ki ya cuisse de poulet benga ki cuisse de poulet benga ki ba benga ki président Sarbati aboya pour na nini kaka yo bamso aboya pour na nini pa na ngai pour na ça na ba conduite mora bien na ba conduite mora bien oh ya sepela na ngo les autres danseurs ils ont pas de bonnes conduites c'est ça selon des toyoka ka ba mambo ngoti selon quand des toyoka ba mambo ngaboya ki na parce que yo vanda na bango vanda na ba collègue no ba ex danseuse oyebi ba qualité yo za na ngo na o bango baza na ngote au brigade a sepela ina ngo skondi tini ba comportement. Il y a ton mini na comportement ma danseuse. Donc en tout cas faut se comporter bien. En tout cas faut se comporter bien. Malgré tout qui danseuse mais faut relaxer un peu éducation aussi na banda kuna biso. Vous comprenez? Pour la minute ba danser ba mara na faut cacher ba impoli mal éduqué ba ndumba noso. Eza bongoté. Qui musique eza qui danser eza musala. Qui danser eza musala eza te ka ke faut ala na ba rapport mo ba ma baby pa ba tout non. Eza musala lokwa misala nyonso nde bat bazala benda bimi na palais ake bureau nde biso to bima to kenda ba rep to kenda ba ndule orchestre ezaki nango ebele zena mpona nika brigade po eza pire vie na bono sola bien kati po ayebi bacomportement nango mpo boyebani toni mpo baorchestre ebele fere pa aza awabeta mpe makasi mpo ani fere te ka brigade nayebi eke pa président brigade na ozala l'aise na mutu nayebi ke sika wana na ozala l'aise esika na ozala l'aise ba respecter ngai le msu na niveau na nga naza nango ba respecter nga ba ochanga na esika na ngai na monena ke kuna obengaki na ndeni obengi na telefone toki na répétition oki na telefone te nakutana na ba bureau na ye nakutana na Yannick Boka na Robin Nzau na Chico Luzwangu na bisi bango vienga na ya mouvement là ba beti deuxième générique na bango les enfants d'abord ngabi vie na ya mouvement bandima été oya mouvement ngabi vie na zo ya mouvement oya journée ngabi lo to a journée ezaki sikoyo tokende cop mombo na braza l'air to longwe wenge tokende cop mombo na braza kutu to lo bango bandima été kutu longwe mais nga pona nga na longwaki toke cop mombo na braza l'air to zongi nabi nazonga ka wenge mais qu'est-ce qu'on a wenge na bonde la nazonga ba isra babi kende yo commission orchestre OK ba ebe ete ke to longwaki bino boko commission orchestre le rola laisser aller bokena bino so lingo zongo zongi kende na ndaku to benga on a président wera on a président wera on a pesa ko kanda non epesa nga kanda te na zele na ngapeka ba benga nga tellement ça qui a faire à rando jour ba benga nga jour pe président Sarbati nga na bongi seke na soleke na ki pe teste kuna ngabi loko esami boye kuna ba bengi seke nga na okeka pa Sarbati nakina nga pa Sarbati na sali teste mais bandima iteke na zana mouvement mais tellement la linga musana nga na linga respect ba respecter nga pona zongi c'est la batu respect ya on a za ki wana tina za na petit lelo na rawana kobina o bina o sepeli sa batu asasa ko test fona sa test pour ba confirmer lo na eli bat ba monelo na eli bat ba mona kana bina mais boss le mususu na okokana ngati umeli pita mulai bano bina sute boss ko sona okokate ba ko mkotsa ngapele musu na kombo ba koti singamba mususu sila kina musu na sila ki on a lingena la ki sabat le quoi je suis capable
Ok, maman test, réussir. Penza ko test. Na bini pe cartonné pe na pe na mouvement lelo pe na ampleur. Et ça président Sarbati mutapé sanga kombo ya Zena la guerrière. La maison mère bando benganga display. La maison mère benganga display. Président Sarbati mutapé sanga kombo ya Zena la guerrière artiste principal. Tara niveau changa. C'est au niveau wana. Rose a un grand T. Na ba niveau bon. Biso public et yebi. Yo au clarifier lelo. Biso to yebi ke olongwa maison mère potam mususu mo ba rendre mo na danser mususu bo lobi mana président. Yo no bien mana président wera. Na fiti mususu no bien mana président wera yo siko sepela kite osili ki okay na yo mo ba jalousie mo ekota ki par rapport à wana yango olongwa maison. Te. Et bon t'es pris danseuse hein. So za na orchestre za te ka ke faut bimala leader te. Linga leader a linga yo na musana. On a préféré leader à linga na musana nga ke moi sa mobali. Pour le lo so bolingo si le monte ka bae. Na linga pena leader yo sepela no na musana. Na linga nga ngane na zako. Leader ndeza ko amona ra musala na ngai. Musala rara non libuso. To tshana musala libuso. Nyonso balobeza ngo lokuta. Nyonso za lokuta. Musala liboso. Musala liboso. Surtout on pas ça, tu côté pe ba danseuse ya bien pour ba azaï na ba danseuse non pas bien ba bina makasi. Et ça qui moi nini te hein moi bilo moi ça la rara. Pour ba yebe na ko ba danseuse. Na kuta na ba danseuse mais ngala Zena la guerrière eta no kombo e pesé nan. Kombo na to za nani ata ba benga ko nani. La royo kana kombo danseuse na ko mona Zena donc faut banga. Pondima faut lu ko mona no ah. Et ça, bah, danseuse, mon rap, bah, danseuse, bah, c'est un biso. Bah, y a rap, jour, mon boy, bah, c'est un biso, bah, danseuse à Kala, bah, tiko bina. On a la maison mère. La maison mère, bah, c'est un gars à Kala, bah, orchestre. Bah, tiko bina, bah, y a jour, mon boy, rap, mais, bah, bisinga, bah, bisi, président, biso, bah, mais danseuse, on nous a bien Zena la guerrière. Hein? Danseuse, on a bien randenge, Zena la guerrière. Ozo pese combo Zena, ou tala kite. Président ebiso bina tala ki e pour ça ba œuvre ya Zena so rolande le bineli na e donc o lukele kombo o benge pe chasse de guerre donc des gars Zena la guerrière eza o nazali o nazo sala o na la sabatu siko générique nini oyo côté na pas brigade générique on a bien ça affaire à rendre générique est cartonné. Générique beti kolega ba générique nyonso. Générique au président Sarbati a fait un message. Pour président Sarbati a fait un message en générique. So bolandeli générique. Bêtise ton message. Message. Zena, bêtise on est bandeti na souka bêtise. Non, bêtise neti nini yo yebisanga. Bongama. Abo bongama eza bêtise. Oko yebisanga pe Zena bongama. Na bongami pe. Position sosa Wilkie. Na position liboka kinkole. Oh, boyo so kinkole li alibokete. Toso ke so sombi soso ya Wilkie. Sikotanga bakisaka na beta. Na beta. Siko ebisanga mutu abongama na position soso Wilkie na beta. Bongama. Eza le roi bongama na beta. Le roi non oko ebisa pe leki non bongama boye na beta yo. Bongama na beta yo oko ebisa pe mwana yo. Bongama boye na beta yo ya bêtise. Zena mukolo nyonso. Wana moni manzembo brigade. Abeta rato ebika bon animateur mais banzembo mikolo akomo boaka na ba cri na ye donc oko vanda tena papa na mwana bozo yo kango c'est impossible ba na bidenda bo misi mikolo bo bidenda ya mabe oh yo landa ba physique mutu ba sala te wala bo denda net ba physique ba dendi sa biso bien physique téléphone ils a déchargé ba ko sa mutu muke ba ko sa mutu munene c'est bêtise Zena non ba tout est ba bêtise on est a bêtise te boule na on est comme éteint na fongola na tcha charge ezo senga na fongola na tcha charge eza bêtise te azo rappeler ka batu mambo ezalaka a rappeler ka mambo ezalaka donc tozo rappeler président Sarbati ko yepa na message elo musu te bat ba boire ba crime musu so boire crime mais crime on est en sens te mais président Sarbati so landeli ba crime na yo sentir crime eza na sens bêtise te crime normalement nyonso yebisinga ana moni bêtise te bino bo défendre bon poser loko na bino bo défendre ngo to défendre te za bongo eza auto lo beza bongo bêtise te parce que yo na
président Ferré. Voilà, bien un problème T, Ouata, voilà un problème T. Non. Président Ferré, go là, président Ouata. Au moins, non, c'est pour la présidence Sarbati. À boire qui générique, mon boy liboso. Bana baisse total. Pour ça, bah, crie, na yé, n'aime taper ça, bah, animateur. On a boire qui bat qui bana baisse. Le car, bah, générique, na yé, hein. Na bien, au moins, bah, crie, nyonso. Au moins, bah, animateur, nyonso, président Sarbati, abimisaki. Na générique à liboso. Yé, mou taper ça qui, bah, on va crie. Donc, yé, mou ta formé, bah, on. Bah, animateur, t'es que, bah, ou, t'as soué, wapité. Bah, on va parler, informer, bah, on, yo, bois que le robot, yo, bois que le robot, yo, bois que le robot. On a bah, crie, n'a pas si animateur, bah, boire. Informer bango apesi bango ba cri ata la talent na bango ata la niveau ba rosalela au niveau ba okoka eloko ya pe charge ya pe si bango so ba okoka on ba beta pe générique simba ba cri ya président Sarbati neti cri mi balé président Sarbati a yesusu affaire à rando eloko nande boma affaire à rando mais siko et pas président Wera na bidenda ye lisusu na bidenda ye lisusu olobaki po na esika yango ya mabi wana pe obwakeli bobwakeli mutu jet obwakela mutu bo mutu mukolo na mutu ayembaka ngo à l'époque abwakela nani mutu ayembaka ngo à l'époque abwakela nani bino nde boza makasi na défense siko zena la guerrière na ngana tuna boy ozano pas brigade Sarbati oui ozongi na temps siko par rapport à maison mère au salape moi au salaire succès na ba générique ni par rapport à maison mère na bina suite FM alewa na bina santé elite na maison mère ba concert ebele na ebite na tanga wapi na tika wapi na mabele na mo na beta des triomphal na ndenga je quoi parce que avenir na aux hommes bien donner aux ans ande ouvert pas une brigade bon au longwa kate aux akaka problème aux alaka bo moi au moins quand mutu so bim olongo kelisu non pour le temps na zali so il a mususu ezake pour musique ezate que faut ka otika ngote maison mère ezelo mususu brigade oui abimi mais moto oyo zai na maison mère na o brigade o brigade eleki makasi na minitio ya brigade eleki makasi mais yo moza conseil bi mambo yo mambo ça la mans oui bit a beti première générique kangi deuxième générique kangi to yesu na bitenda na okutu batali yango trop te mais cartonné déjà donc il y a des gars musuta musuba ko regarder zina gagner outi maison mère équipe munene akokenda bokesa munene te akitili sous c'est pas brigade ils ont profité trop d'avantage avantage à brigade des anini avantage à président brigade des a aza sika trop aza si comment te que biso peto ata to komena biso kala biso peto koma ya lokwa lila le pola so chonga lila la bien donc nyonso yo pola président brigade aza sika biso ne to za monte que biso peto zonga ra sika poto apembeni nae aza sika trop avantage ne za aza sika donc bato baleki kana kala na sika ya leki bango aleki bango na sika na sika ya leki mon président pour Sarbati soto landeli soto landeli bato baza na posa baye bazo luka baye bazo zapper ba télécommande donc dégâts siko oui mabe bozo kangamaka na RDC na Afrique faut bossa tellement ba générique moi 4 minutes 5 minutes écoute à trace pour trace et ça na évolution dans mususu et ça na mususu ça na avantage dans mususu ebele ce que point na ko ta trace te boy denda à cause on trace te écoute eza pona yango yango bene biminde pona yango po basenga keza batu nde basengi écoute yo po sengi o monte ke yo po po eza le kuma mboka na biso siko biso toza sika o mona sika o toza sama nyonso malembe toza sika trop sika toza trop sika tosama nyonso malembe le toza to epe bosenga ki trace to epe na 3 minutes yango to beti bidenda na okute koti trace te me cartonné boso ekoti. Merci beaucoup zenanga na yoko kango awa na salon na oyo kata suki olobi na ngake te ça ramazan lega na salon na po basala nga suki to oboni na ça eza toza salon Ndumbe na matonge oza couloir matonge sur avenue Oshwe oza Oshwe so eka na couloir otunika salon Ndumbe bele bayebi ba wili lumina frappe encore bakata basuka ba GG fula mambo bakata basuka baza bat bakata basuka ba Didier Kabengele soka ewuti pe na ba place azala po azala na mikili quoi so ewuti pe mikili aye pe na préférence na la guerrière ye pe na fotika nga na salon Ndumbe ba bongisa nga suki ne ba bongisa ra yo bat batuna nga suki na yo
basala ko wapi donc bat bakamwaka yo nde nini rotikalaka na identité mo boye na bi mais esimbaka ngai esalaka nga bien donc suki nanga basalaka nga kaka. Merci beaucoup. Topé maman Mouké, tout le monde a Zena la guerrière en œuvre. Mateli wataloma. Boga no mabanga Zena. Dollar, mateli wataloma dollar. Yé pas kata asukia. Ça va. Topé maman Mouké, bon monde a Zena la guerrière en œuvre. Bon monde a batalon na et kenda te zali. Na profiter car na remercier ba sponsor au ba soutenir Congo France. Na bandana Diamond Golding au ba partenaire ya Congo France. Poété les Malélo. Campus de la santé, Eric Pana Bic Rouge. Noël Okito blague dedans, hein? Ming Ming Yada blague dedans. Keno Mukena, Picho Kanya Kuna Lyon, acteur principal. Na Orlando Ngimbi. Siko Zena la guerrière. O se la biso pa na ona wapi. O se pili sabana poto. Ba mona ke ba œuvre na yo wana ba danso bien mila on a suite FM ale wa nyoso wana ekendate. To bongse Mambutu donc eza kitoko. Espace eza place bomona bena Zena la guerrière nda déchenaka. Zena la guerrière nda la kisaba tous les quoi. O ngazali. Moi mbote na ba salam na ba tno mikili o ba otala on na moi numéro lancé. Mbote na na pesi pa. Mbote na pesi pa camarade na Fallon Lufuma. Hein? Camarade na Fallon Lufuma babi Morano. Fallon Lufuma Morano. La pesi mbote na la famille Tenda na Paris, Rosette Tenda, Romy Tenda, Talia Tenda. La pesi mbote na pa balakin, hein, pa balakin pe balanda, événement au balakin ba Holanda ngo. Hein? La pesi mbote na camarade na Olivier Ngimbi. Hein? La pesi mbote pa Francine Ngonda. Wadol Papula. La pesi mbote pa maman na Nzako Mobutu. Ba o ba ebi Nzako, hein? Mwana donc des gars au cartonné quand on a liboma hein la pesimbo te pas bambote si la tete belé bambote c'est belé donc musuku te zo kima donc des gars bambote c'est belé donc Hervé Jatons la pesimbo te pas Judith Tela Tina Mangaya hein Axel Tela hein Joël Mangaya. Hein? La pesimbo te pas Chico Kazuma, venanga Chico Kazuma, na bika Hollande événement. Siko yo, ba fan na yo, o ba ozela, po ba mona na trace, ba fan no ba zela nini, o la ka bango nini. Ba fan na ba zela kaka ba mona raze, na déchaîner tina clip. Tina clip na laxi ba tu kizena na ngai. Donc tina clip ba moni kizena la guerrière na ngai, donc des gars. Bamona bidenda donc to binyango penda donc o affaire rando bomona ki donc to bini lisusu numéro de téléphone nangeza 081 71 302 089 plutôt 089 71 302 089 71 302 code hein 243. Ça va te télémato kende. Yabi ke Castro Masidi pe azolanda maramo na minute so Castro Masidi. Congo France. Bisona bango, bango na bango ekara molai. France.com site ya Tolo Masolo danger. Masolo France. Bango ekara molai. France.com site ya Tolo Masolo danger. Masolo kitoko. France.com